Mina seleza munene to banda maluku ti awa na musolo daipene oza munene za etandia munene za ndezate yango to sengi mokonda mboka atinda ba gouverneur ba konta misusu baya pona ko aider biso ko salela biso po ba mama nde moto mboko eza pona ba mama so ba peso ba makamba bi eza malamu nzele zo fungwa mapo avanda pona libela biso to sekela lukela biso place atiela biso zando eloko ya liboso Santé za na ngobente. On a foutu à bienté. On y a bientôt un bon bien. Na lobi mama bandeko bakonda biso olobi santé za bienté pona ozali ko zambongo te saka mboka za bienté. Ba fona makambo yo bino beko lia mbongo biso tozangi la boy. Ba no mama na ngai kodi bo toza be wapia. Toza na Kimpoko. Na Kimpoko. Mais quand le maman awa boto bika bendenge nini awa na quartier na commune na Maluku na quartier Kimpoko. Tozo bika na vimoko ya pasi biloko ezate koteka malamu ezate mikakatano ba maladi ba biloko ebele. Tuko okolbani na bakonza mboka bakonda biso ba diaspora ebele bakonda biso na podcast. Konza mboka bazo mona biso me bazo sala biso eloka malonga te. Bon, ce qui est basé sur tout le monde, mon plus grand dongo. Non. Maintenant, mingi bana membre balani ya biso podcast télévision tozana bino ensemble bana membre nga bino le grand quartier chafunza mazamba tozaliawa na Kimpoko nganda mo solo balobete Kimpoko ngana mo solo tozotalete ba mama ko tona ba mama lolenge teneni ba ko teka biloko na bango lolenge nini ba ko mona pasi lolenge ni pele ba kometa abazana Kimpoko ngaba ba ko pe ba yaka kala ba ko pe ba yesika to sona ba ko to partager mo ya ko ngaba na ya biso podcast bamona ngama lolenge nde mama bazali ndenge bakoteka biloko na bango na Kimpoko ngama balobete mama motuya azalaka na terrain bomone te bakosala pone te bana balia bana tout ezala bien tout ezala bien tambola malamu bana mambo tozawana tokoswana ba mama lolenge nini bakosala makambo na bango pe kobeta mbote mama na ngai boni santé santé za na ngobente. On a foutu à bienté. On y a bientôt un bon bien. Na lobi mama bandeko bakonda biso olobi santé za bien te pona ozali ko zwa mbongo te saka mboka za bien te. Ba fona makambo yo bino beko lia mbongo biso tozangi na boy. Mama lobi bazui ba voix bazangi bakena ba voix mbongo ezate bazangi mais ko zona mbongo mama wa ngala mosolo aliko teka be makayabu na ye aliko teka be mosala na ye aliko liesa bana na ye pona bana balia bomone talobine ngai moko tata ngai moko mama ngana ko lesa bana ngaboyo zwa vana donc mama lobi aliko lesa bana na ye alika ka bongo bana mambo mama bana na ko tama papa na ko lata Jono li papa ngona bana mambo note ba diaspora ba ko mona yo ba diaspora ba ko mona yo ba tu papa ko ngapi na osomba li papa ka to solo na nano soko somme ngai papa donc c'est que yo se ko mo ndeba nga ndeba lo baka soka na masoko falanga na maboko na lobi boye soki li papa yeto solo li bien tana lo boye vraiment boni yo ko lia na vana nga ngai ba votaki bana membre tozawana ensemble na bino na yabiso podcast télévision balobi awa na ngana mosolo tozo découvrir bilo kitoko na ba mama tokende kuna to komiete awa na mama awa alibe ko teka pe pondo awa mwa masolo mbote mama na ngalo sako mama na ngai papa meka kozwa mama aliko teka pondo me mama ako kima ngai alobi ete na alibe ndoki mama na alibe ndoki te to solo la te mama na ngai na otuna po pondu Montréal mama ali okima nga amoni nga onye na ali bendoki na ali ndoki te mama yaka to solola mama yaka te yaka mama na ali bendoki te mama kimi ngai abietala ndoki oyo alingi aya awa botozana mama pe aliko tambote mama na ngai mbote mama papa makambo mama aliko kima chef Winza Manzamba aliko kende na ye kaka aliko kima mais tozawa na Kimpoko ngana mosolo bana mambo balandi biso podcast télévision mama nali bendo kite nali motolokola yo
bana mambre balandi ya biso podcast télévision toro tambola ko swana ba mama lo lenge nini ba ko teka biloko na bango lo lenge nini ba ko sa biloko na bango na biso podcast mbote mama to mono abo wali ko sa ni mfumbwa nazo sala fumba ngo oko sala oko teka liboke te nazo kata pa balesa bana bitike ko kata fumba ngo bwali okata bien to kata mekano koloba awa toza wapi awa bwe wapi précisément wapi awa toza na Kimpoko na nganda musolo na re musolo okay mekano kolobela biso ba difficulté ni o bino bo komona wana mfumbwa mama wana kulutu yo moko ya oloba ngapa wana kulutu alobi kulutu aloba kulutu boni kulutu mais kulutu moni fumbwa no poli baby o boy okobwaka ngo kulutu obwa fumbwa bano balandi ya podcast kulutu alobi akoloba na ete lole mbote mama na ngai ndunda combien 1000 francs bon 1000 francs siko ibon 1000 francs mokebo ndunda moke te ndunda boy mokebo 50,000 na cha moke bandi 50,000 na cha moke bosko mama na ngai mbekano koloba est-ce que peut fuma ngo bondenge wali koteka et aussi la peine à journée be moko ou bien ekolala ekosila yali bongo wana bomoni mama ali koteka be fumbwa na ndunda na ye bomoni mama za très occupé mais to moni ndunda ngo za ya sika eza kitoko papa olungola ngo kaka d'accord mama ali koteka be ndunda na ye bomoni ndenge makamde ezo kene to mona mama pe kuna na mikate na ye ba ko débrouiller mbote mama moi li solo to solo la moken na ya biso podcast na ya wana mama na ngaboni kuna olambini ola mikate nalambi mikate mekono koloba no mama na ngai to botoza be wapia toza na Kimpoko mekalo koloba mama awa bozobika be ndenge nini awa na quartier na commune na Malukwa na quartier Kimpoko tozobika na vi moko ya pasi biloko eza te koteka malamu eza te mikakatano bamaladi babiloko ebele siko okoloba nini na bakonza mboka bakolanda biso badiaspora ebele bakolanda biso na podcast bakonzi ya mboka bazomona biso me bazosalela biso eloko ya malonga te mpo soki bazozwa biso tokozala bien merci bana membre ya balandi ya biso podcast télévision bomoni ete toali kotambola na bamama mbote mama na ngai toyawa na dongo te mbote mama boza bien mama tomoni mupika dongo combien na ndo dongo 1000 francs 1000 francs boy pozo zwango wa toke soma ngona mikao na minkao mais quand on kolobela biso ba difficulté ni obino beaucoup tango awa na quartier nganda mosolo bakuluna papa babo me biso bandeko mibali makasi koto kuluna eleki mais siko bani nango bozo zwango mabiloko yo euta plateau awa na plateau za musika musika makasi te siko abo liboke mo tie combien mo realizwa nini dongo bandeko balandi bamona liboke mo combien liboke mo 1000 francs liboke mo 1000 francs soki pe mutapesi 500 ozwa na za toboya te pe mtemi bale 1500 tozwa kaka toboya te mais c'est awa siko nangana mosoko lia za kitoko makasi donc lia facile na 5000 pe pour ça peut wenze bolie combien de personnes ça boza 4 personnes peut bolie la bine merci bana membre balandi ya biso podcast télévision zabino abonne pas maman nanga mbote mama e kala moi mikolo ebele obosani ngai na bosani yote papa kala bonne santé eza bien na ngolo nzambe azobatela toza bien na bolingo pe na mawa nzambe kitoko mama toye awa meka koyebisa bandeko balandi bakolanda biso awa toza na quartier ni toza na quartier Kimpoko na Sele Musolo na Kimpoko na quartier Sele Musolo na Kimpoko mais quand on kolobela biso ba difficulté ni obino bozokutana ngwa na quartier Kimpoko awa na Mosolo bon ba difficulté za un peu belé pour na nini insécurité za makasi bazoboma
bazo boma batu pamba pamba na nzela bazo kale ba chauffeur à moto bazo botola bango ba moto ba mort d'homme eza vraiment ebele bazo boma ata na ba mai ya pembe awa ata na ba iye bazo boma makasi insécurité za makasi awa. Mais quand tomona ki mona mboka Constant Mutamba asisaki bakuluna mais bakuluna basilite ke koto basilite bazali pe bazana ba faux soldats bazana ba faux soldats bazola ta ba tenir militaire tenir la police mais bazola ta tenir ba JR. Ok, merci beaucoup. Merci bana membre balandi biso podcast télévision tokota to sur la bena ba mama mbote mama na ngai bonne santé mama na ngai moi liloba bonne santé moi malamu mama na ngai toye awa ya biso podcast télévision meka koloba awa tozabe wapi toza na commune ya Sele na quartier Kimpoko. Na quartier Kimpoko. Meka koyebisa biso pasini awa bwali komona pona tokaki mwana mboka Constant Mutamba alobaki kulunde ezate mais tozo solana batu bakolobaka toujours kulunde ezali makamba be ezali awa na quartier Kimpoko. Toza na insécurité ko boma batuku ko boma pe mbali moko boye bakunde lobi ko boma na donc tracasserie za makasi ba boma makasi ba mibali na ba kobota ba mibali ba moto kuluna ezali na ba soda juillet ba faux soda juillet ba olata ba tenir ba juillet ndi ba sala ngo makambo wa ko wana ko kolobani na bakonza mboka ba kolanda biso biso donc na lobite bakonza mboka ba kipe na pe likamba koto ba tinda pe ta ma intervention moko ba soda penda ya makasi ba ya kovanda kana tuna ba butu ba rotala kana bato ba sala makambo. Merci beaucoup. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozabe awa na wenze ya Kimpoko wa kosona ba mama moi passe le kiawa moi makaibe mbote mama na ngai boboto bondeko mama ozo kimangana mama na ngai azali awa abu tomoni bana mamba tozawa na wenze ya Kimpoko bomona miasi ndenge zali ba mandenge bazolo bandega mama bazo sepela toza awa na quartier Kibo mama na ngai mbote ya mama bonne santé kimena ngolo nzambe toye awa Mpoko wenze ya Mosolo bomone te lolenge zali ndenge tozo tambola ndenge tozo kene tozo talisa bino lolenge ni wenza ndenge tozo tambola lolenge ni batu bali koteka lolenge ni makamde za kotambola kosolola ekozala be malamu na ya biso podcast télévision wane tina bosanité bwali kolanda ngai belé partout botonde belo ka balifuma kolanda be chef nzamba nzamba tosola be na mama wa mama na ngai mbote mama papa chef Kuchime oza bien mama na ngai boni mosala na ngolo nzambe kaka papa na nga mama na ngai to yawa ba diaspora belé ba kolanda biso ba konze belé ba kolanda biso awa tozali wapi toza na Musolo na Kimpoko na commune ya Sele. Okay. Mama na ngai mekano koloba ba difficulté ni bino bokutana ngoyo na wenza Mosolo. Difficulté za partout et même l'église difficulté ezali na vie chrétienne difficulté ezali so oboye difficulté osali moki na ote nzela nyonso tu ezala musala ezala bato bureau bazaka na ba difficulté donc c'est que awa na ngana Mosolo bozobika bien biloko moins cher ngolo nzambe papa na ngai ngolo nzambe kaka ndeto obika parce que asko ba makabu nombi soka ko che combien na wenza Mosolo na che mopiku 1000 fois mopiku 3500 moko 1000 fois c'est que bandeko ba diaspora ba ko anda biso c'est que na quartier Mosolo kimi ezali bakuluna bazati ndoki azanga pa ndoki aza esika nyonso. Ok, yani bongo. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision tozo tambola kosona ba mama batu ba ko tekela biso a makemba mbote mama na ngai losako mama boni bien papa mama tomoni makemba kitoko ba diaspora ba ko landa ba moni biloko kitoko biloko be vraiment kitoko mingi meka ko lobela biso Regina Makembo tiango be combien Regina Makemba 25000 Regina Makemba 25000 au Kakoni so pe mutu pa moyena 15000 pa ko kozwa Teloba 20000 meka ko loba ba makemba ngo bwa libe kozwa ngo wapi tosomba ngo na libongo wapi Nangamanzo libonga manjongo tiezabe wapi bon eza boye mo likolo tozwa moto poto koma kuna
Ibonga Ngamanzo. Oui, Ngamanzo. Bosiko mama na ngai awa kotekeza kitoko bozobika bien awa na quartier Mosolo. Tobika kana ngula nzambe kama malembe. Siko ba pasi ni oyo wali komona soko vandi obi na vana na quartier opona nini chelo nyango diranza kwa na ngana Mosolo Ngamanzo. Koto ba pasi ipo bakuluna babo mabatu. Ba criminel ba kotela batu. Tomona nya supasi na pasi yangwana. Misala malunga mibale sati. Yomo to debwe poto zo moyen de vivre. Merci beaucoup. Merci Yabiso Podcast Télévision bomoni tozaliawa na Kimpoko toali kotambola bino kotesa bino quartier bo découvrir quartier Kimpoko Ngamanzo ba difficulté ni bazana ngo na quartier makamne zo mona na mbote mama na ngai. Boni santé mama. Kimia. Mama na ngai meka ko bitsa bandeko balandi ba kolanda biso bo toza wapi? Toza mostanga na Mosolo Kiyungulu. Na Kiyungulu. Hekano kolo mama ba difficulté ni obino bozokuta nango awa nanga na Mosolo. Difficulté za kama kamba zandu to ana wenjete. Taka de to vanda balabala. To sengi na bakonzi balukela biso place. Batiela biso zandu. Tozo nyokama. Eza bapanga batu toza liboso kofuta membonga ngopetala kaka bazandu na biso moko yebi ba mama mbonge zati. Siko to obika wapi. Moko ndanzandu ayebe komina seleza munene. To banda maluku ti awa na Mosolo daipene toza munene za etandia munene zandu ezati yango to sengi moko nyamboka atinda ba gouverneur ba konja misusu baya pona ko aider biso ko salela biso po ba mama nde motu mboko eta pona ba mama so ba peso mama kamba bieza mala munjele zo fungwa mapo avanda pona libela biso to sepela apukela biso place atela biso zandu eloko ya liboso tozo senga ya nzandu à part zandu toza makamusu sako kwasi la biso pe ba moye pona ba mbongo pasi eleki ko futela bana classe ba misu baza mama vel ibali bazate o zambongo wapi fois lukela biso moyeni akokoti la biso ba mbongo tozo sata ba crédit tozo futa ao sale la biso zande koma munene ya libo mama merci bandeko balandi ya Kimpoko Ngamanzo bomoni ete tozo telesa bino Kimpoko lolenge ezali lolenge ezotambola toza vraiment na quartier Kimpoko bomoni Kimpoko ndenge ezali ndenge za okende ndenge bato bavani ndenge makam ndenge ezali awa na Kimpoko ndenge tozotamwa na bino na ya biso podcast télévision nga bino chef Nza Manzamba tozo découvrir na bino quartier Kimpoko Ngamanzo balobete na Kimpoko Ngamanzo ba activité ni eza na Ngamanzo makam ni ndenge ni ezo sala pona tueza be mala mbote tata na ngai musiki kanga musique donc vraiment ezali bongo bana membre lolenge ndenge tozo tambola na Kimpoko quartier Ngamanzo ndenge toza na bino bozo découvrir quartier Ngamanzo Kimpoko ba activité ni ezali makam nini o ndenge ezo tambola toko swana mama moke mbote mama bandeko balandi ba kolanda biso na ya biso podcast télévision boye toza na quartier nini toza na Mosolo quartier Mosolo mais quand on koloba quartier Mosolo awa batu bali pardon lobi na mpaya balibe mopaya naza mpaya koto batu bayebi koto bango wana tuna bango solola na bango ok mama bi alibe mopaya aye awa sikasikawa akoti sikasika bomoni bana membre na quartier Mosolo bomoni toko talsaka bino soko kitibo keti wana okomona vraiment noté batu bakoti loma na kati déjà quartier Kimpoko makamozole kabia mbote mama na ngai bon appétit to so no mo moke awa boye toza watia non les de moi liloba mama biata moki pazolia tozana bango bana membre batu mingi bali kokimawa na quartier Kimpoko tellement ba mesana on va na ba fumu ba wiki ba fumu ba tala ba mabe ba fumu ba nyonga kabango yango bali kokima kimangai bomoni te batu bali ko partement mais to reçoana ba tukaka to sa be musana biso ko découvrir mbote papa na ngai boni papa nous sommes bien nous sommes ici à Sélé nous travaillons je suis au PJ de transport au PJ compétent on est là notre bureau est derrière le bureau du quartier. Merci beaucoup papa na ngai awa toza na quartier nini
awa toza na quartier Kimpoko na Nsele quartier Kimpoko are Musolo. Are Musolo. Ba difficulté ni oyo ezali awa na quartier oyo eloko ni boko mona ya livre vraiment ko déranger bino ba konda moka ba ko landawa na Kimpoko Musolo. Na Kimpoko biloko tozomona criminalité ezali. On tue les gens par-ci par-là, mais on ne sait jamais comment c'est la difficulté que nous avons pour le moment. Oui, tozanango na minito yango ana tozotalaka na Kimpoko ya awa tuza nde place de makambo tozomona yango ana tozana ba conducteur ya moto bazosala na bango tantôt plutôt un jour bakomaki moto ya moto ba difficulté mingi yango ana criminalité. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote vraiment. Awa toza Kimpoko babi Kimpoko za kitoko. Kimpoko toza bien mais toza ka na sécurité nde ba oboma biso puis surtout ba mota ba jeune to kufa fort to yeba te comment jeune auti matanga boye ba tie masasi to yeba te sui ba criminel sui ba nani ba oboma biso boye to yeba te vraiment tozo vivre na sécurité fort. Moi to bula ta ti 20 et ko katika 18 bokati. Moi de circulation ezalaka et pas na biso ezala mingi vraiment. Merci beaucoup. Merci bana membre quartier Kimpoko Mosolo mbote ndeko. Mbote. Botoza na quartier Kimpoko Mosolo. Toi na quartier Mosolo. Vous koloba Mosolo eza bien. Mosolo eza bien kimi ezali nango mais tala kaka passe nde to bunda côté académie zelo ezebele ko prince ezate to aposa nde prince ko tati na académie posa biso côté yo ba cimetière eza côté nyonso eza côté Mexico yo nzele eza kobeba o mona te moyen to tambola bien ezate ba moto cher tout ça to marché bien te. Ok. Ya libongo bana membre. Merci bandonde bayoki na ya biso podcast télévision to moni bande kwa moi koloba pe to moni pe ba jeune pe ya Mosolo pe bazalite le kwa ne bazoba ba jeune bandali bali ba jeune ya Peto Kongo bali ba jeune ya Matonge bali pe ba jeune ya Kimpoko bali mbote tata. Mbote. Okoloba nini awa to ali na Kimpoko. Tozana Kimpoko awa eloko zobuma biso insécurité leki makasi koboma ba soda bazoboma biso ba civil kokanga criminalité meza makasi nyonso za cause insécurité po ba soda bazate ba poste za muke courant ya malonga te maite nzele zate et puis ba fonctionnement ma misala awa za mapasi mingi ba gens bazo souffrir makasi koto. Merci beaucoup. Merci. Peut-on la peine de copain le bambote. Mbote chef boni bino. Très bien. Rolobani ni pona Kimpoko ngana Mosolo. Ya biso podcast Kichawa na Kimpoko ngana Mosolo. Vraiment na contribuer kana maloba ndeko alobi. Vraiment na Kimpoko toza na insécurité. Ba tshoko boma biso jeune ba betie masasi na ba soldats. Briske kanga boyeba kanga ba jeune loko ezate ba kanga biso vraiment insécurité ya makasi to senga na mokonzi mboka kweta chama boko kwete biso bana Kimpoko toza na sécurité. Ya libongo bana membre balandi ya biso podcast télévision to ali ko kambola na bino bozo mona quartier Kimpoko babi quartier Kimpoko ya li quartier mo kitoko quartier Kimpoko ali quartier mo kitoko to ali ko découvrir yango pona nyonso tout ezabe malam ezala bien tozana bino merci. Merci bana membre toza na découverte ya quartier Kimpoko Ngamanzo. Bon toza na Kimpoko côté ya Ngamanzo toko solaka na batu problème ni ça awa na Kimpoko Ngamanzo to partager na batu et koza kitoko bomoni ba diaspora belé boko landa toza na quartier Kimpoko bomoni batu bazali ebele batu bakoti courant pezali mai pezali mais bali ko nyoka na problème moko toka population bote mama mbote boni. Oki mangate naza ndokite naza journaliste et culturel ya biso podcast télévision oyo awa eza quartier ni oyo are Musolo meka ko bisa biso premier bino bozana ngona are Musolo awa courant kitoko mai kitoko insécurité zate tana courant mais courant mikolo za passe mai pesate toto ama ba forage mais awa collier za nango pembe kitoko bilo ya moins cher mais kasi batu mingi bakolela bayo bakuluna bazate kune zana omeza pe ate ya makasi nde ba côté mususu tozala biso kimia. Merci bana membre au monete na quartier Mosolo ba activité zebele awa
toye na maison ambisi kosola na tata mbote mama. Maman nangai bonne santé. Santé bien papa nangai. Awa toza na quartier nini awa? Toza na quartier commune Nsele na quartier Musolo. Quartier Musolo. Mais est-ce que maman nangai mekano koloba ba difficulté ni obino beaucoup tanangwa na quartier Musolo. Bon biso pe la difficulté ya makasi konto ya kolia konto nzela ozomona nyonso ezaka passe. Po mona penza kende moyen de biso bamso de meso ba bilanga te. Donc minga va vivre face à bilanga. Bilanga pe espace exact comme ça ok o bazo botre o espace ba na bato ba sala bazo botre ba place sa ba. Papa biso konto za difficulté makasi. Sikoto ko vivre na ndenge nini. Yes mokonza sa mboka ata na makambo oyo passe eleki na mboka. Biso koto soto sa ba bilanga te to kolia te. Sikoto kosala nini po bana koteka to koteka mbongo kozwana ni wapi fond po bana ko démarrer teka konso zana pena koto tana na vito zana na zana no to bana na to kolia classe a bana ba wan soki eza passe sikoto ko vivre na bana papa. Merci maman nangai mais awa bande ko bele na ko kaba ko lela be bakuluna bazate papa soli kamba kuluna penza to comme na insécurité makasi na ba soda do baomba kuluna we komo kuluna ibo saka to mona ba jeune batambola ba jeune wana baza ba kuluna boye na boye tanto ba kamso ba kuluna te mais makame koko to ba faux soda o ma ba soda na ndeli ba to bana munduki c'est kuluna munduki ya kozwango wapi ba soda o ma baza na ba teni o ba koyo mo baza ba teni bazo déranger so makado to comme l'insécurité makasi et comme à tout teka mo lo atandi whisky ndeti nga mama bona teka mo lo kanki yango nizo sunganga pona lesa libota na ko che lo msupe na ezo sunganga te meke tatu lo ko mde sunganga ndelo de mo whisky na te mo mlanga gene mo ani ndeti nga mama bo na ko teka ba dia matuna ba drop na teka bo manandako me na teka lo ko ne sunganga ndao me ba ko tina bandaku ko boto ndi nga bakanga na kinati na campagne elo bakangela nga ba luka pesa te me ba luka infraction mo kaka po ba lianga mbo bilo bana ko sunganga ba cigarette ba masanga ba botolanga nyonso papa na kuma tina campagne na disi a campagne mwana bakanganga na futa pe belambo pona bima na ti bana nga bango moko na ndaku papa te yaya mukolo te bana ba souffrir makasi mais na bima pe na butu makasi te comme na viwa bizana butu na futi mbongo pona bima mais likambo wana bakangana na ibili kambo wana te so te ka whisky eza permis te ka whisky mabeso mo ke ba mo bakuluna mo bazoya bazo kotela banda ba bakene poteka whisky ma bakuluna mais whisky makuluna te muto ya meli asimzela kenai basodo bazoya ko kangaka bato bazoya bazo beta ba masasi bato bakufa est-ce que ça bakuluna mo ba soda penza emoso ya mo konza mboka te so makambo bato ze bate ezani. Merci beaucoup. Merci maman de copain na moi maloba ya koloba papa pe na moi mbote papa mbote papa nga sola bana mboka bana mambo balandi ya polikate zobo monete to ko tambolawa na quartier awa Mosolo awa na Kikoko to ko découvrir makambe belé eza awa na quartier awa pour moi c'est tango ete to ko tambola boali ko monete batu bali ko tambola quartier on peut ça développer sur taliba libe mosika mais bazali na ba difficulté belé vraiment bana membre balandi ya biso podcast télévision toza bino longo tozo découvrir vraiment makambe belé mbote boali bien. Animateur culturel chef Nza Manzamba émission Masolope Mabina ya biso podcast télévision toye tokichawa na quartier Mosolo okoyi ko sabana membre awa boza bien na quartier Mosolo toza biso bien courant kitoko courant za ngo bien makamtu normal te biso ka passe ya courant de ekataka ta mususu ekati bakataka ngo ta mususu ta soki mbula bakati yango. Mais kasi balobi awa pe bozo vanda bien te bakuluna bakuluna pe bazali bakuna baza makasi penza te parce que okolobani na bakonza mboka awa na quartier ngama nzoki babongisela biso mboka na biso eza salite tala ndenge ezali mboka eza salite tozo vivre bien te mbongo eza te misala pe eza te. Merci bana membre wana bomoni te tozo ke na bino toko so na bino émission Masolope Mabina tozo découvrir quartier Mosolo quartier Kimpoko ndenge ezali ndenge makamne zo tambola tout ezoleka bien bomoni te tozo kota nzinga kotesa ka bino vraiment mbote mama na ngai wani maleo ebeli combien plan yakano non to sola nanu mbote yoko monani Comment on a Maman Leki mbote boni
Ah, Maman Leki, émission Masolo pe mabine, tozo découvrir quartier Kimpoko. Au content de Kimpoko Bekala. Au content de Mikolo. Maman Leki. Ah, wana bomoni te restaurant Maman Leki ndenge e aliko tambola makon kitoko Maman Leki yemoko azoteka mbote maman. Mbote papa. Bonne santé bien. Santé za kimia. Bandeko bakulanda biso oyo eza quartier. Oyo eza quartier Kiyungulu. C'est les communes, c'est les quartiers Kiyungulu Musolo. Ah, Musolo Kimpoko. Musolo Kimpoko. Siko mama nanga mekano koloba ba difficulté ni oyo bino bokutana ngona quartier. Ah, ba difficulté zaka ke belé. Ba difficulté za belé kaka popo ya mboka kaka ba condition ya ko vivre eza mwa koko seza matata to vivre kana ngula nzambe. Vraiment makambo eza belé nyonso tuka keza ngo ya rena marche eza ko simba te. Eza bongo. Makambo tu awa eza nango ka bien. Te biso moi kimie ezali nango. Moi kimie ezali nango mais popoka ya mboka kande koma kaka insécurité bakuluna koboma batu nde ngwana to obika nango. Mais à part ça moi kimie ezali nango mukie. Merci beaucoup. Merci à peu tout le monde papa. Mbote papa. Mbote ba. Bonne santé. Te santé kimia. Mais quand on kolobela biso na quartier Mosolo au Kotakala. Te na Kotakala te. Koti mikolo. Na koli ko le 3e semaine. Ah siko siko na quartier ngo Kimpoko ozomona ngo ndeni depuis koti. Bon ngana moni posana au calme na 55 kuna na moni calme zana ngo. Mais kuna 55 kuna ba mobondo bazate. Te. Ngana bite pona inga mikolo yo. 3e semaine ngana yango na kosi awa. D'accord. Merci beaucoup. Merci bana membre ya balandi ya biso podcast télévision tozana binoa na Kimpoko Mosolo bomoni ndenge tozo tambola bandeko nde bazoloba oyo tali quartier na bango Kimpoko makambo ezo koleka malamu te batu baza mingi kolela mingi ba komona passe mais tozo solaka na batu continuer toujours nyo toleka mbote maman na ngai. Boni bino boza bien. Boza bien. Maman nanga bozali bien, boza bien wa. Toza bien papa nanga. Awa toza découverte à quartier Kimpoko. Quartier Kimpoko boza na bino à l'aise boza malam. Papa nanga na pe mpaya moyen na kokisa no mois te na eba bien nango ezate. Mais ba o ba fandi akalande ba koyeba bien na mabe nango ponga na nanga mpaya moyen na yeba ngo na no ezate. Des semaines na mboka o mwana lo bango na en vérité nango ezate. Ba difficulté ni o bino bokuta nango na quartier Mosolo. Bon papa moyena loba penza ezate mingi na omona aka na ye mamba oba kulu na oba nani mboka na bino monde boko ye bango Kimpoko ponga na fano Kimpoko te na mpaya. Merci. Merci bana membre boki ndenge mama nenga lobi ye aye sika bomoni quartier bato bali okota sika na ya biso podcast télévision tozana bino ensemble toza bino longo toza kosola kotal sabino makambo oyo leki kitoko masolo oyo tali mabina mbongo na biso acha funza manzamba tozo découvrir quartier tomoni quartier basé le belé makamte belé puis bato bazali ba vandi belé makamte zo leka bien nyoto tamura mala mbote tata mbote. Ah, bon, allez bien. Ah, bandeko bakulanda biso awa chez quartier ni. Quartier Kiyungulu. Quartier Kiyungulu. Tala numéro 1 yona. Ah bon. Mais quand nous koyita biso abo na quartier Kiyungulu. O umeli awa na quartier. To umeli ki kulune la makasi na mboko yo. Ba criminel. Elo kali bosoka yangwana. Ici. Deko. Ah, tous dans le quartier, il y a Kimpoko. Le quartier Kimpoko. Ah, Kouloune l'équipe ma caisse. Bah comme nous boma biso pamba, li campé to éviter. To lembi, chef de l'État sani aluka biso solution. Et comme poto songa banda kwa 18h, soko ba 19h, 20h, to comme na problème. Chef de l'État tela biso mambo. Neti ngai na lukaka na ngana na technicien na boko la foyer na mwasi na nganda ku kana musala oyo so ina ko mozo 20h boy bakandeli ba bomi bozo problème
Merci beaucoup bana membre balandi ya toza vraiment na village yango boko mona bato mingi baliko lobate bato mingi baliko kima soki te bamoni na matata la basoda bakoyo ko kotela meto sa musana biso na ya biso podcast télévision tozo tambola pona nyonso tu ele kabe malamu mingi wana twaliko kene na mama kosola mbote mama tomoni ochamwe kitoko ochamwe Chamwana ngate papa na ngai na otinde ba jardin. Oti ba jardin. Tozolukaka mbongo Congo pass. Mama na ngai bandeko bakolanda biso meka koloba awa toza na quartier Kimpoko. Ato na quartier Kimpoko. Balobi quartier Kimpoko vie moins cher. Vie à moi passe kaka kolia passe maramnyoso passe courant passe mai passe. Mais na butu balobi batomboki bazotungisa bino. Makasi koboma penza moye ezate. Moye to tambola tande biso ba jardin o bohem soza besoin o ko pikola biloko komi ko banga ko keneka ndeti na tongo. To kompa na problème makasi penza ba sodo ba police ba cheli biso atina morte. Ba jeune bazokufa ba mama bazokufa bana na bakokisa ta bambula te bazokufa. Bosco polo banina bakonza mboka bali kolanda biso bali kolanda podcast. Bakonza mboka balukela soka solution kaka. Solution kaka bachela sonde bata malamu bata sécurité bakota na mboka o. Merci beaucoup. Merci bana membre bali kolanda biso na ya biso podcast télévision tozo tamla mbote mama na ngai ochamwe mbote mama boni mama bien to moni uchi musika kuna na se nazoke kotambusa ba pomade ya suki pomade esisa mokusana nzoto nakisa mapalata nakisa basi eza bongo mama siko mama yo oumeli ana quartier mosolo te na banda koto te na unjinde kingasani na yo kotambusa koto mais siko quartier ndongo tambusaka omona ngondeni yo mutu kingasani ndozo tambusa na Kimpoko te nateka na malamu ba bayebi yango basomba ngo pe mingi c'est que vente etamba malamu etamba na malamu mais ubanga raté un jour pe bakuna pe bakokutana yo bakuluna bazana bango ebele meto souhaita te ke to kutana na bango meto yebi bazali. Merci na moi pende ko mbote ndeko na ngai bonjour na mono koti na kati kuna wana kenda kumba moko kuna china se mais kana kolobela biso na quartier Kimpoko kuna na sebo za bien biso nyo na quartier Kimpoko kuna toza même moral kamweza te kuna kuluna za te na kitoko bakuluna nyonso batika makambo wana donc mboke koma donc kitoko okolobani na bana mambo bakonda biso bakonda mboke be bakonda biso pona quartier Kimpoko toza na biso bien bakuluna ka ndenge bakendaki na totika na biso donc kitoko problème moko eza te na quartier na biso. Merci beaucoup. Merci bana mambo na moni mama alo mbote mama na ngai mbote papa toye awa na quartier Kimpoko mekano kotondola biso eza be lolenge boni quartier Kimpoko papa quartier Kimpoko tozalaki bien na bakuluna bazalaki esila mais na minute au crime ekomi kotolo kwa ya kindoki koboma moi totambola ata 19h 20h otambola mata na presse ezate ekomi soko kemukebe babotolio babomi koboma nde ekomi nde koto nde ekomi ya mabe. Merci bana mambo wana boki mama ndenga lobi na o etali quartier Kimpoko yango ndenge toko tambola na quartier ngo ya libe kitoko mbote data wana bomoni bato nie baliko kende ndenge bato baliko tambola tozabe na quartier Kimpoko tata mbote boni santé musala ngweza na ko ovani peka awa na quartier Kimpoko mais quand on biso na quartier Kimpoko boza na problème nini ezo tungisa bino problème Kimpoko mon père Kimpoko ça so calme pas ka kuluna na ba nde babu maboma batu donc c'est kuluna za makasi oui les criminels nde ba otambola fort donc ceux qui attendent bovena butu ba robeta bino porte ba côté bino bon ils ont côté na parité mais ils ont kwena bango ba no kala ka batu na bango batu na ka omona note moto atona mosolo bayeba ko ba botolio merci bana membre wana vraiment tozali na bino ensemble awa bomoni te quartier Kimpoko totamboli toza vraiment na kati ya Kimpoko na pesi merci na bino tout bolanda kanga bino chef nzamba na pesi merci na ba diaspora nyonso tout na pesi merci na bana membre nyonso tout balanda chef nzamba bomoni to
quartier kimpoko wana bomoni tozali awa tokokota lisu na kati mokolo ekolia nde tokoswana bino tokodécouvrir yango malamu malamu awa tosali bozwi bomoni tokokota lisu na kati mokolo opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela